presse bazonga na place na bango musique eleka batu baroya musu ba sala continuité succès bon lukasu ba musicien na ba sala succès na biso moni lelo musique lelo ko beba ezala taka tendance ya wera na jibe ndenge kendelaka ezala ko to bien batika kozala ba travailleur ya ba musicien basala musala ndenge elongo bani et que ezala bien koko ma fanatique ya musicien te po parce que okobebisa makambo ebele. OK. Et le réseau bomba batu siko po nini pasi ezo mema batu bongo vi na biso lukuku sampo azalaki meilleur ami ya Franco mais erreur ya Franco na échec à Franco ando yebisa Franco gete arto salongo mabe boete na sepelité de respect zate na bino moko na personnellement pour parce que musicien azo koma likolo na bino bokomi na ba fanatique ya ba musicien fallait bosala musala bozala au bala au milieu de village. Mais bino bokomi siko au milieu de capitale parce que maramedo be baba doit être intérêt na Jean Goubal na batunya tout Franco si bayemba déjà tout reprendre bayemba déjà nyoso oh nyoso tu a mélodie asike kota lito inanga et ça la raté même na manjemba Jean Goubal nyoso dia si bayemba pourquoi Jean Goubal a ça la on est dans la musique comédie et outi non pas takinga le Jean Goubal a outi na kati ya comédie na ba bibembe Jean Goubal producteur na bima na matanga moko na lemba wana ke papa batalo za na ngona kotia mbongo nanga o emeka kotia musique na kati ya CD pour parce que Jean Goubal a comme une intimidation que si on a s'exprimer français bato ba obanga et là on est là qui sera bato que était c'est mon temps s'exprimer français à l'équipe bato et biso professeur ina na ebisaka yo eza na erreur pepe kala ke na inate Jopo ya kenda inate madilo ya kenda inate dagi elingo lobate soko to beta musique classique musique batanga la bango ngo mais ça na ba don musu divine car lui ta kenda inate porte ina pas comme pété soko ba niko yemba na muta ina okoyebisa eloko moko te po musique ya ka mo batika ba intimidation to moni musique za ni so muta réfléchir na ida vocale na ye donc il a que ça déjà servi de raisonner musique ya rabongo kota kaka na kati ya mawa ya bana basi basala nini ba comprendre kaka te ozo embrasser mitema na bango esina cohérence faisonga nenga kala pour ba producteur na Congo bazala souté pour na édition Congo et comme oteka mafuta so bazonga si des orchestres bon mata na podium batu ba vani maki orchestre ebeti ba erreur bato no sango souté o moni lelo to o faire lelo to tie na podium to tie na bakambebele awa batebele ba beta live des motos oh ya ko yiko luka ke a compliqué moi faire moi moquer hérité live ya on est de bomarabat na solo na Franco na solo lisusu na Vicky Longomba na solo lisusu na Taboulé à l'époque solo na bango na ba Franco na solo na bango pour parce que bando be anga bokilo pour parce que Anne-Marie azalaki moi c'est Vicky Longomba nièce na ngai propre. Donc Franco aza vie oyoyo asala orchestre orchestre to esalama orchestre les gars OK jazz et tu kozade OK jazz et salami le 6 juin 1956 wana OK jazz et salami et paya Oscar Kachama na kati OK bar tant on a betara masolo oyoyo nazala pe na Franco na titachima Jean-Jean oba mama mokolo nako kufa kake kobeta titachima oyanolaka maloba na nga suka Franco ayemba nyoso tu oyoyo bato bazo yemba lelo soyenga na ki Franco na tina oyoka ba musique ya mutu moko te no mona ngai pourtant Franco kufi na 80 na 89 kufi lo mdada na 33 ans vous comprenez konga na doit ko chance na solo la na Franco par rapport ya JB na Wera na Koffi Olomide menga kozana Franco na va na ye na lia na ye po ya linga biloko tabakati basalongo bouillon kopi na ye yango soki baye na beau frère na bokilo la ngai Vicky Longomba baye na Taboulé baye na grand maître Luambo barolia mutarolamba repart wana nièce na ngai Anne-Marie matsuko mama kamna kuta na vie soki na vandi pona mona ke muta sakana na ngana mokilo yo et que tu dois kufa na biso parce que l'homme de Santa na mokilo assez pour que ça Santa faut que ça 36 500 jours na mokili. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83
ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Mesdames et messieurs, merci de suivre Congo Mokili Télévision. Nous sommes très contents de comprendre que vous allez toujours avoir présence côté dans quelle boule, contre boule et bandara. Messieurs et dames, nous sommes vraiment contents. Il y a Romona, vous allez komela biso à chaque fois, ba commentaire nabino et ba critique nabino également tant que vous allez nandenge quelle boule ezali émission auto concevoir pour nabino pour pouvoir faire la véritable promotion de la musique congolaise, promouvoir vraiment les artistes musiciens dans vrai sens il y a musala na bango. Donc ça veut dire to finga artiste musicien te to sala rapé critique ya makasité mais to ngaka to sala contre bout il y a ba critique o eza néfaste ba critique à lokuta bande rebelle ba ekana ba internet pour na ko sala. Alors cette émission mesdames et messieurs est souvent enregistrée par deux personnes, Ngai et puis mon invité Konistar Mavinga Olelo akangi internet afin d'ici masono bande onyo surtout bayebi même bande ko ba benga Ngai ne ba chaîne mususu non du premier pesa biso Konistar di kambo pété azala ki pété bomona ki pété donc au padara na besoin les cas siko to sali bureau il y a contre boule donc au toi na posa Konistar aya asola la ndenga bureau to fungola makambo problème ezate li kambo pété. Donc voilà, un grand merci na confiance au grand prêtre Doyoué apesa ngai non dit premier grand merci na confiance au Sims et c'est le directeur technique apesa non dit premier et puis grand merci na Anel Kaba Fossette pour na ndenge nini ngo kenda ki otala ki na ngolo comprendre que non dit première fois na Congo Mokili 2023 vitesse eza makasi ya osagalate donc na minute to benga bandeko nyonso tout baza à l'étranger to bandeko baza na Kinshasa bazolanda non dit premier to ana posa sponsor pour na élément pour na émission oyo février tokota yango te toto silisa février te sponsor aya oza mwana mwasi oza na baposibilité na yo oza na maison na yo oza na activité mosalaka soit oza homme de bon cœur ou femme de bon cœur oza na poso soutenir biso oza le bienvenu numéro yango wana eza affiché nondi premier toza wana mpona yo contre boule ensemble avec Konistar Mavinga topesa mbote na Cédric Teka $100,000 c'est quoi pour na Bolingo la Kisaka pour na biso. Un grand merci na Pablo Kini le véritable déclarant, le seul et unique déclarant au Angola et Zalaranaye. Donc bientôt là Jésus-Christ a la Bible na Angola et en Afrique et en Angola muta déclarant où ezala Pablo Kini bino mo boyebi kaka Bonheur Ngoma Bonheur Ngoma Yebikara Fondation Bonheur Ngoma mon partenaire na Pesio Bambote Koto Zali Corniche Tambani Luanda et Kinshasa t'appartient. Je reçois directement mon associé, mon invité d'aujourd'hui Konistar Mavinga. Non de première balobi tango tokutanaka il faut bato baliaka cerveau bato ça nini pelia est ma très nécessaire. Vie c'est comme ça donc nazomona déjà Clarisse Lutadila, Nathalie Lutadila, Gunther Lutadila, Chaga Lutadila, Ami Godjen Lutadila, Richard Akunji, Arigo Akunji D0 Nengeza El Rakaka, Glody Lizara, Litso Nzambe, Yoyebi Nenge Makamute Kendelaka, Baye Balandarama Biso Matro, suivant Oba Partage Biso, Bangoana, Claude Moseka, pour ce moyen de ce Mindele Doki, Koni Sarada toujours, les gens non disant que c'est Maloba Gotena. Journée le Kindeni. Journée le qui toujours super formidable. Donc quand Madame la pluie, embrayé biso la nengeza la karame. Raison pour laquelle le te tourner retard. Yango c'est ça les problèmes. Pour les bêtis makasi na Kinshasa bande onanga pour na journal le sali que te tourner contre boule na biso retard. Nzambe bina bongsa makamna ye.
donc bino ba okangela likolo motema mais libuma okangela pe motema ezate na lobaka tout moment ke nzala za kana mupai ako vana yo avai na yo soko le asusuka lango sa nini OK na c'est ça les problèmes d'ailleurs olingo yibela nzala olingo yiba poda na nzala c'est que nzala za mupai akotungisa na libuma po avoir akena ye yo mo regretter matema mais réoninga la salle d'ailleurs oninga la salle na yibi po na lesa libuma est-ce que tant na tondi siko bilo yango pe na yiba ipo nango e vai na mesa aussi ça ngote de ngamba bon kili tout le monde on se monde na mokina biso nyoto esani eleka yango na ebisa ko nom du premier ngai des années 85 moto a contredit ngaza te totalement natif ya ngirengire avenue ngabo 52 Anne-Marie Thierry Migler aza a banganya a contredire ngate de place ngana solo na Franco na solo lisusu na Vicky Longomba na solo lisusu na Taboulé à l'époque solo na bango na ba Franco na solo na bango po parce que bando be nga bokilo po parce que Anne-Marie azalaki moi c'est Vicky Longomba nièce na ngai propre d'arbe nga noko siko ba Franco siko baza siko premier chanteur à OK Jazz azalaki siko mobali ya nièce na nga so tango ba yaka na ngabo 52 pa Anne-Marie donc nièce na ngai donc ba benga nga loko neti bokilo na biso muke wana ngai yona monaka muta ko saka na ngai le yona makamuleta musique na monaka ete pour ebele muta zo tante over na Franco yona monaka na droit obeta musique pour parce que na outi na vraiment la sang c'est ça les problèmes encore. En parlant de Franco Conister Mavinga le lobement bandeko il faut balia parce que l'actualité est belé en parlant de Franco la musique à Congo Franco représente nini donc Franco aza vie oyoyo asala orchestre orchestre to esalama orchestre les gars OK Jazz et tu kozade pourquoi pour battant là ba musicien o no so bazala wana ozwa Shekelola Michel Boibanda Yulo Mabiala ozi vient habito sa mangwana oye kozwa Josi Kambuku tozi ndombo petum oye kozwa Utamai donc ba chanteur on atangi na tana ba madilu ba kutana na bango te parce que to beta li solo des années 75 au bango ke ba ya de banda de 70 à 75 mais OK Jazz et Salami le 6 juin 1956 wana OK Jazz et Salami et pas ya Oscar Kachama na kati OK Bar donc adalaki muluba abreja kombo na ye Oscar Kachama yango daka OK Jazz c'est ça les problèmes encore yango monique tellement Franco a outi son abata ayen avenue Gemena numéro 87 tango papa na bango kufi na 51 lokanga jopene père na bango ba ko benga na maman mbonga ba Franco bakei Franco Vierek leki alandaye Marie-Louise na vena biso bavo Marie OK donc ba ko yana commune ya Ngiringi place Franco ayeko la guitare na ye et pas ya papa et bengo d'accord avenue Bosenge numéro 100 c'est ça le problème yango wana on mona ke tant on a betara masolo oyo nazala pe na Franco na Titachima Jean-Jacques o ba mama mokolo na kokufa kake kobeta Titachima oyo anolaka maloba na nga suka za kombo muto Titachima donc ezali Jean-Jacques Titachima comme na mboka Titachima po azalaki musongi adova na quartier Yolo avenue Lemba numéro 24 juste na coin ya Saint-Gabriel c'est ça le problème on mona ke bateau ba roluka bitumba na koni ça pour la musique ba on met la pema voilà ba on met la pema d'accord bando c'est important c'est ya Franco apport na musique à Congo zalaki parce que Franco azalaki courageux parce que pourquoi Franco a bouni na Grand Calais na ndenge ya musique Africa Jazz na memeli biso nini na musique a memeli biso appréciation le seul musicien patron en osombela mutu voiture azilo ndako asombi ba kiti ba biloko nyoto ya no vivre lokola américain donc ils sont mo azui musicien asombelio voiture asombelio azilo par la location louée ou soit dans la chance à bénéfice ou il y a pas bénéficier chez eux à pelo parcelle pour asombela ndombo petum parcelle na de 1977 avant John Poya au kota OK Jazz. Tu comprends? Franco Asombela de ndombo petum papa na babi ndombe. Asombela na yolo. Tu comprends?
asombelaki parcelle déjà dans 2 années 77. Datolo baba makambo Franco asali na musique ya Congo ba artiste nyonso to ya Congo nanu basali. Franco akufi na 51 ans na 89. Mais makambo sala de ndira sala nyonso tout a conclure mission na o yara na mokili. Donc asilisa ba makambo nyonso tout. Franco ayemba nyonso tout oyo bato bazo yemba lelo soyenga na Franco na tina oyoka ba musique ya mutu moko te no mona ngai. Parce que Franco ayembi kabaka e kabaka e kabaka kabaka e reprendre Franco ayeka olinga mwasi na kata chant Flora okosinga adresse na zone ovandaka banani bazali kokosa yo Flora na bangaki kopesa yo adresse mobali nanga zalaka matata o mingi edaki Franco alinga mwasi na chant oyo omona ke lelo so olingi mwasi soki esimbi te mutu mwasi oyebi soki te vaut mieux totikala ba camarade à cause de Franco. Ok. Avec bokabwana mutu na ndenge te bokaboni te tant mususu oye kolinga mwasi po parce que bolinga dara de mwasi. Ok. So ebisi mwasi jeter mwasi habité te on a place au été. D'ailleurs faut me dire que ba camarade de ta kenga siko pa na ngeke lekate po na PDT. Pour ko ma camarade mona mwasi lekate. C'est ça les problèmes dans linga ku ba jeune na ko de. Vous comprenez? De Franco ayemba nyonso tout. Na mokila tour à tour lele yo lobi ya moninga dara yemba nyonso tout on est au vivre na sia mokilo siko na soki bato batem ba chérie je t'aime na yoka ngo déjà trop et pas Franco donc na yoka nyonso tout ba kapi a compliquer ngaité parce que vie eza compliqué quand la vie c'est moulin de nga muto ko sakana nga na vie te parce que tokokufa na biso nga na lo ba non j'ai non di nga le la raso bembete na les rasus c'est bembete parce que toza toi bato repal toza vraiment bato ne to vivre vraiment beau na mokili to libérate. Ok siko na ngana tuna Konister Mavinga na ngana tuna soki tozui carrière ya Koffi Olomide lelo parce que Koffi Olomide aza parmi les artistes musiciens oyo parmi les artistes musiciens, les musiciens, les mituka, tout ça. Est-ce que Koffi Olomide a inspiré et pas Franco? Nous surtout les gens inondent de ces salamelo à Sikana Mokilo assez et ça l'angoté. Pour nous surtout déjà et c'est salama. Ok. Donc na Mokilo assez donc biso ni tout fini na trahison. Donc ba trahir biso un jour. Na ba famille na biso na ba ami batu nyo surtout donc loka Sikana vie na biso et ça l'angoté. Batu ba copiera déjà malam. Et loko Franco asala on pour na Grand Calais na Taboulé. Pour parce qu'il y a no benga bon ba risque. Pour Taboulé a outi na libumu ya Grand Calais. Vous comprenez? Pour Grand Calais asali Africa Jazz na 1950 na avenue Kingabwa. Chaba Asosa et pas Mamart. Mamart oya il y a maman na président Félix Tshisekedi chez Bango. OK non Africa Jazz de Salami wana. Yango mono ekete Franco atala ke na caché na valeur na ye abana de okabula déjà ba VW à l'époque. Pourtant Franco Koufi na 80 na 89, Koffi Olomide dagi na 33 ans. Vous comprenez? Parce que Koffi Olomide azalaka mbula moko na orchestre ya Franco OK Jazz. OK. Dai bataba na 56 na OK Jazz. Calcul obetora me Koffi mo kama. C'est ça le problème. Vous comprenez? C'est ça le problème yango wana yango mona ke eloko nyoto do mona lelo et c'est ça la mara déjà ka. C'est ça le problème. Koffi la ba musicien et outa déjà pas Franco par rapport à Taboulé. Yango mona tant bala ouera ta loko la lombo makiadi. Ndenge ke ya refula ba musicien baza qualité mo na Franco mais so otali ke tango Franco akufi oyeko zwata wenge beta 6 fois na résidence à Franco na limité et beta 6 fois na journée boko tango bemba Franco uti Bruxelles et vanda non chez avant et que ne pas du peuple vous pas yango mona ke Franco azalaki pour la que sa grandeur ya Franco et yango moni ke Franco azalaki moto siko ngana ta chance na solo là na Franco par rapport à JB Nawera na Koffi Olomide menga la kozana Franco na va na ye na lia na ye po ya linga biloko tabakati basalango bouillon kopi na ye yango soki ba ye na beau frère na bokilo la ngai Viki Longomba ba ye na
baye na Taboulay, baye na grand maître Luambo. Barolia Mutarola répare wana nièce na ngai Anne-Marie. Yango mon la ke nazalaka trop fier. Tant on avance na Ngabwa, mère adova na avenue Yangami. Siko des années 85 soto que nous sommes la marché bayaka. On avait diangenda, ve diangenda zo na sepelaka na mère mais robenga nga kabelinga ba billet de banque. Vous comprenez? Alors kabelinga ba billet de banque, donc je crois batana na roda ba 9 ans. Mais ce qui est na mère na onza bayaka au monde qui était diangenda. Arobenga aurait dit bon fils viens na roya na bepa kabelinga la zo ande. Nga go boule qui na la chance zo ande ve diangenda sepelaka na mère. C'est ça le problème yango on a vu ça. Bilo moi c'est tout moi c'est tout akomaka faible soki mobali aoling mobali molikango moko azolingana mais non mère peut ko aucune idée. Soki to keka mère siko mère boulaka ke to kena diangi to kena mwana nga diangi na zo rendre le contraire diangi na sepelaka na mère. Siko mère azo boule le ko na etikete papa diangi nda a sepelaka na ngai. Donc c'est ça le problème tu mama na kuta na vie soki na vandi pona mona ke muta sakana nga na mokilo yo eta ke tudo okufa na biso parce que l'homme de 100 ans na mokilo assez pour que ça 100 ans faut que ça 36 500 jours na mokili kota ngo da moké mais poko mango est difficile je suis grand dans mon bisanga était na 50 ans faut beaucoup de respect na biso na 18 50 jours abi oh moké boné ni nga besoin na moké do bulo 50 ans et on a 18 50 jours dans moké ko boule ko tekete yo suki si bateau mais pendant que ça 100 ans na biso yo nondi Mandela ko gisangote rien Angleterre ko gisangote vena biso simoki mbanga ko gisangote dai baté belé pour comme na sambal wana d'ailleurs moi faire c'est ça le problème encore Isaac Mai na pesio bambote kung fu looking ko seka na so lelo ndeko seka da a continuer à 18 50 jours 50 ans mon nata na 50 ans 18 50 jours donc où mena oté to mela te to où mela na ce jour de mort. Mais na bon moiboué ya muketika ya maman na muké. Voilà mesdames et messieurs tous continuer to kotana on a question d'actualité Konista contre boule déjà tous bandango Tomoni les artistes musiciens congolais actuellement bon on a évité si ça date déjà de combien de temps Konista ko yebisa biso par rapport à makambo toye komona c'est vrai que âge ça ndenge mon côté les comportements anciens il y a ba artistes musiciens face à presse c'est-à-dire bandeko to ça msala ya collaboration ya biso na bango ba journaliste na ba musicien lelo na Congo eza mbinginga mbilinga ba journaliste ba zo ralenté journaliste a comme le conquérant direct. Il y a musicien comme conquérant, il y a journaliste. Est-ce que à l'époque peut ça rendre moi? Bon, ça est ozongi Oromon a vu na biso lukuku sampo. Avalagi mère ami à Franco. Mais erreur ya Franco, ne échec à Franco, ando yebisa Franco gete, arto salon ma be boete na sepelité. Puis aroye bisaye même na podium ya Franco. Aroye bisaye que pardon. Pour Lutumba Koti OK Jazz na 61 après indépendance. Mais tant que était comment Papa Noël, il est pas Koti OK Jazz mais on permettre Lutumba ça la disque na kata OK Jazz Papa Noël était aux ans de gonanga na CP na makambona te. Vous parlez mais baza ba camarade mais na tanga musala fait la musala. Koko ma fanatique koko ma fanatique à musicien te parce que okobebisa makambo ebele. OK. Et le réseau mabatu siko po nini pasi ezo me mabatu bongo oyeba à l'époque eloko ya mutu ya o Franco tozonga ba Franco Franco sombela vena biso lukuku sampu lupango na ma campagne. OK asombela ye na musala nanu journaliste morota ya kotika le rozwana yango te mais tellement bazaka kapona mabanga na makambo ya beloge ya kokumbisa mutu nanko kokumbisa mutu lelo na ba presse ligne. Si vous avez un orchestre, vous avez un mais ceux qui ont un mouton, ils vont critiquer. C'est ça. Vous comprenez? Dans la vie, vous avez un musicien, sont pakala. Ceux qui ont un commissaire, l'équipe a un boulot dans l'émission. Mais si vous avez un camarade, vous avez un musicien.
qui a kabaraté ya mona ya nanani tout ça boye to lembi ko lobelaka ye a reconnaître biso te bozo sala ba erreur pona lobaka lo onyotu omoni makamo onyotu eleka eleka parce que à l'époque Gato Bivin ça donne man autotune bato bozo mona voix na mawa voix danger mais tant on regarde pareil autotune nino ya Gato Bivin c'est béba parce que Gato Bivin ça kanga bisaka kena na États-Unis. Oh, il y a autotune na Congo Gato Bivin ça parce que l'autotune pour nini ke bana basi ba limiter ba gombe ya ba makapane ba okela mawa pour parce que charme on a zalaki na autotune okokango te Gato Bivin soal mais fur et à mesure abeteli biso azalaki awa na nzembo batebe balinga to mama lelonga na kanisi yo lokola mama na mwana na ye azaki na ba charme mo ezaki autotune. Mais ce qu'on a dit, eleka. C'est ça le problème en Goa. Dans les magamouni, on te sala nini, eleka. Et là, il y a libella et d'attendre à calculer l'homme de 100 ans. On a 36 500 jours dans mon kilo assez. Mais pourquoi qui ça 36 500 jours dans mon kilo assez? Au Kokangote. Il y a un autre monde arrêté. Presse, bazon, on a pas na bango. Musique, eleka, batubaroya, musuba, ça la continuité succès. Bon, Lucas, le musicien a pas de succès. Déjà passé. Donc, la famille au bazar, c'est ça les problèmes importants. C'est à mon kili. Les journalistes, ils ont manipulé et pas les musiciens parce que ils sont place na bangote. Nous prenons l'exemple, il y a ce qui s'est passé dans la Côte d'Ivoire. J'espère que vous êtes très bien informés. Il y a des Konabiso, il y a moi aussi Virginie Manganga n'a fallu pour parler au Ezoleka. Quelle analyse faites-tu par rapport à contre-boule? Analyse a une importance sur Robert Tanguay. Ça te donne une logo place de ces places de comprendre les valeurs. Que mouton à lobby boy, oh ils ont ici bêtement prévisé vraiment tout banaliser boula. Tout banaliser. Et ma faux boule. Bon, c'est que par rapport à la rivalité et comme les lots, comme les lots comme et qui ko kanga bango tina mboka ya bapa ya image wana o ya Congo etekami ke journaliste na musicien ba soit na ba comité na ba niveau wana et que tina la police. Tu diras quoi par rapport à cela? N'est pas vivre rivalité musique ya Jibena Wera oyekele kango ezate pona nini tozolo beloko moko batika kozala ba travailleurs ya ba musicien basala musala nenge elongo bani et que ça bien mais tant que vous avez une tendance autant que combat fulani o asepelité autant que combat musicien o asepelité rivalité à wera na jibe na minute o que le kango ezate donc on a fallait na faire rien et dans le road so tout nyoke bango de ba wela nini o le kana TV to wela ka et loroté c'est ça le problème encore donc ba web sabino que to wela ka rien c'est que makamba batabon to rolanda pourquoi pour bazana mangbawe la te so ozui miko tuni o toela eloko te tuni o toela eloko te siko tokolanda mamba bongo so poto kenango pour bazala clair ki ngana sepela kana ete boye siko ba o robota courage ke na musique a roloba ke na linga fulani te na linga fulani te a wani ndane message solo mais oyo oyina mutu obomba magana so batuni yo toela eloko te siko nga siko eloko pe nga kanda tendance c'est mais ce battu na ba TV to la logo te total problème te ce que makamba bongo moi to beta ngo pe ezate c'est ça le problème ngo ah kon star elo to mona vraiment bon alaini ozo mona on tuni yo lobi bongo pona nini ke fali azana ba journaliste nyato lobi kasi place isko copie baby ngo copie na bino ke na libulu copie ya batu to ke na bulu ngo moneke to yena contre boule na bato ba osala ba erreur succès mouto régner libella azate bon peut sa chance génération la génération peut que ya bato ba osala succès mokili ganga c'est ça le problème ngo léon a ebisa ki levé kasese à partir de Maroc na ebiso moni lelo musique les autres beba ezala taka tendance ya wera na jibe ndenge kendela ka ya ko to bien à pas qu'on appelle journaliste à jiba salaka ya là tout ça on a yo bata BCBG ba ya pas Zakari o kuna ba ke pas Joka o ba oza ba na tendance mais lele comme na ba tendance na roleka pas fulani te po ya da muta Y na roya pa na nyota da muta X donc mabe yango na de côté lelo cop na bino e ke na obeba de respect zate na bino moko na personnellement
Pour parce que musicien azo comme likolo na bino bokomi na ba fanatique ya ba musicien fallait bosala musala bozala au milieu de village mais bino bokomi siko au milieu de capitale parce que maramedo be ba batala ba intérêt on pas copé kufa copé do kufa na marama bon d'ailleurs tout sauter marambo. D'accord, voilà, Konistar Mavinga. Nalandi Jean Goubal Kalala alobi depuis époque ya ndenga yoka Franco ayoki Baluambo ayoki ba Vejoski aesu na posa yoka musique à Congo parce que ça n'évolue pas. Konistar yo ça un bon mélomane ya musique à Congo, musique congolaise. Avenir ya musique à Congo on est là avenir ya zolo ba on na to ba na début nyo surtout déjà ba Franco si basa là tu pas na bango nyo te zoya wani na ka casserole à kicker obi casserole à kicker so bo beta kicker bi ekoti pou ezongi yo ba benga casserole. OK, vous comprenez, c'est ça les problèmes na Jean Goubal na batu nyo surtout Franco si ba yemba déjà tout, vous comprenez, bayemba déjà nyonso o nyonso tu a mélodie asike kota lito inanga ezala raté même na manjemba Jean Goubal nyonso dasi bayemba na Jean Goubal yemo pas se retrouver na kati azo se retrouver na kati pour parce que yé pas dans le roman ta bakisi na kata musique ya Congo eza na ngote yem tolobi za professeur à cause la professeur na makamuni Jean Goubal na betana le pèse Jean Goubal a hôtel Jean Goubal a hôtel Jean Goubal ni marabatu na ebembe na lemba. Ah, Jean Goubal za utaka na bato basekisaka bato kona matanga soki moto akufi kopa Jean Goubal ezaka bongo lele bomaka bato na kata Congo soki moto azosexprime français babosalaka ezali langue maternelle elingi koloba teke moto aza licencié mpo lobaka français te eloko Congo ezozonga nsima yango wana mpo na nini Jean Goubal auti na matanga animaka bato na bibembe suka na comédien ndenge mona batia tula Jean Goubal ndenge omonaka ye bongo producteur abima na kati ya matanga po akanga manga pandi Jean Goubal kosekisa eleki mingi pourquoi Jean Goubal asalaka wana ezali musique comédie euti nango mpa takinga na minzoto wela pa pere bifalo tu comprends. Jean Goubal producteur na bima na matanga moko na lemba wana ke papa batalo za nango na kotia mbongo na nga oemeka kotia musique na kati ya CD. Excuse. Comment est Kendela? OK. Et Kendela bon. De Jean Goubal a outi na kati ya comédie na ba bibembe. Mais faire la musique na Congo ba tane erreur moko. Soki muto s'exprimer français ba comme si muto génie de erreur ya mboko ka yango. Parce que Jean Goubal a comme une intimidation que si on s'exprimer français ba to ba obanga. Et là on est là qui sera bateau qui était soki muto s'exprimer français à l'équipe. Mais ça quand même professeur na ina. Et na ebiso professeur ina na ebisaka yo eza na erreur pepe kala kenda inate. Jompo ya kenda inate, madilo kenda inate dagi elingo lobate soko to beta musique classique, musique batanga la bango yango. Soko tanyango me bato batanga musique, bo beta musique na balias française na lolenge obino bo betela. Mais ça na ba don musu divine car lui ta kenda inate porte ina pas comme bete. Soko ba niko yemba na muta ina okoyebisa eloko moko te po musique ya mo batika ba intimidation. Ba fo intimidation. Kosekate. Konistar. Oyebi artiste Robin Mundibu. Wana petit na ngai. Petit na ngai. Oyebi ne wapi? Na bien na maison mais. Ah. Soko lo bagena yebi na lemba soki wapi? Place Mundibu abimela nga na yebi tenga na kuteka na kati ya la zamba. Place nga na mona. D'accord. Le roi za petit ne seko solo la. Te ko solo ne wana na koseli makambo. Na lingita sala émission ki alba kete jomo ba koselinga makambo to koza. Na yebi eka na kati ya maison mais. OK. Asali vocal ne pas gimalela, na nzemba gimalela, aya ko sala su vocal mo to botsa na susu. Na nzembo ebolote. Oh, yemo abosana. Yemo abosana. Ah, pas le ba kazara muto ya nini moko. Des vocales. Reprends. Na nzembo oya ya bolote. Soki omoni moninga kobela te nzembo ebolote betabo. OK. Na maleo. Robin Mundi babeta su abeta banse mo ba ki waloboy. Ba walof. Abeta ba nini mo lo ba arabe vocal mo babeta wa. Abeta des vocales na vie na. C'est un bon chanteur quand même dans la vocal. C'est ça le problème. Mon musique est dans ni seul muto réfléchir na ida vocal na ye.
Donc il a déjà servi de raisonner. Mythique est la bonne. Donc soit dans la focale mot terre à terre, bah tu vas zapper. Mais tant il y a bêta déjà là qu'on a que bowling, beza poison mortel. Quand des pas bowling on a barango que bowlingo et les gars on a passé. Pourquoi bowling est bomaka? Bowling est bomayo que ceux qui ont eu déception, coup de foudre. Ceux qui ont géré en côté et que Léonda munda munzo te benaniti aucun enkunda. C'est ça le problème encore. Ok. Bonne réflexion par rapport à... Oh, on a mon résolu bien encore. D'accord. Roi Salami Balé, c'est Bami Balé, on a surtout Basolo Kitoko. Lié mon boss na moko. Ok, d'accord. Nalandi, artiste Fabregas. Alors, il y a des chanteurs, il y a un problème. Par exemple, là, Robin, pour Robin, il y a un animateur, il y a un problème d'animateur. Yo yebi Robino depuis kala lelo ko ka Fabregas abi Robino za chanteur ta za Robin aza animateur. Tu diras quoi par là? Siko yo vocal on attend lieu. Oye bien bien. Et ça là bien té. Na loba eloko moko soro so na muninga ko zelata bisoro na matelo ni malamu lokwa mutake Paris. Injire moko be ona loba na vie o esimbate na vie na biso. Ba fingi mutu muke asiliki. Bafingi mutu munene asiliki doki soki boyoka na raté na mutu akolukelo maloba malamu te po bayoka na raté yanga lobele makambo mais soki banoko yoka na Fabregas maloba malamu po na c'est ça le problème ngona po bayoka na raté yanga benga animateur bana côté il y a secteur moko babutine makambo belé église moko tout ça yo yebi maison mère très bien nini yango Fabregas na Robino bawelela baza na makambo na bongo uta ndero de maison mère toto boyate yo moko zo mona ba petit na miso ba bundara a zo mona kete bana quartier elenge sana carton mukuna courir les karaté ba wela ni ba tebe ba wela mamba basi comprends dans Robino na Fabregas ba basi ba na ba poso tuni ba ko wela nini ba lo ba rien c'est ba wela mamba basi c'est ça le problème encore. On dit que Fabregas a marié, Robino pondéré, à cause de la scène, parce que sur la zone ici, il y a conscience. Oui, bah on les loge moutalati à non. À votre tricher de ma casse, c'est pas les belles belles balatima balliance, mais bata batamo boulot à osaranate. Sur mon batte belé au basala ravement qui boula na kata mboka oh les aba on mari au balati ba non. Pourquoi? Bana basi siko babulaka siko nenge alata deja alias weda kiseke avec ma sérieux a obokolanga bien ninga bokolaka mwana mwasi na kati ya ndako ya mona ba homme marié baza bato ya désordre na mokilo assez d'ailleurs on a réponse à pesa makambo tuninga wana d'ailleurs na makambo na bango ba wela makambo banzele de so tali bango boye ba wela ke ni orchestre na orchestre ba kutana ki samedi pour dire mon ba beti wa beti bien koleka moninga ba bundi o tikolo mona nango te. C'est ça les problèmes encore. D'accord. Voilà. C'est quoi pose à la grand chanteur. La qualité dans mes années peut te confirmer que vous êtes grand chanteur. Le vocal il faut raisonner. Tant que ça la vocal, faut raisonner. Zembo na yo faut le ka ba mélodie ya bien ozimbongo bimisi ba betelo musique ya solo pas ba musicien. Yango wana o mérité que te na grand chanteur. Tant que vous travaillez dans studio, il y a mi balé. Faut qu'on interprète banzembo oyo betaki na studio na live. OK. On est là que ça sou qui était beau chanteur, gros chanteur yango. D'accord. Selon Konistar Mavinga, pourquoi les gens doutent de Fally Ipupa qu'il n'est pas un grand chanteur? Le problème c'est quoi? Namboka na biso omoni série évoluateur mbanga daikala Tenoris adara grand chanteur namboka na biso. Tenoris adara gros chanteur. Mais le contraire, Moutoufa yé batembre na ye na makamou na ye ninga sala nini ninga ayembelaka. On nous a prouvé que vous êtes un grand chanteur et il faut mettre à live pour que j'ai dit ceux qui ont petit studio, ceux qui ont petit concert na mon live na maman ngebi, on préfère concert par rapport à studio. OK. D'ailleurs bon c'est compliqué. Ce que dans Moutoumousou doit travailler dur na kata studio, live il doit fouter. Yango skonde ba dutaka. Yango mwana soko ba doute et yakaka trop. Ndesi ngai na la fanatique ya Ve Madiata. Ve Madiata sora zoro yemba ngamu esala ngai bien. Reprends. Azana ba timbre na ya yemba na caché na ye bo yemba nzembo moko mais ndenge ya odusola bino bo tikelo comprendre ete. Net. Net. Azoro yemba nzembo aye mama ngana vandi botema bo bongite mais bango ba yemba ngana vandi dai bazo kabula voix.
mais Madiata soit de mana bango bazo mana venani vena biso na no linge trop persona ba kufala nonande vena ngai na nyoyo ayemela biso nsembo ya parti etati kala libela emeki wakana arrive ya bumbu yinte biso nsembo parti etati kala libela papa maréchal wana vie emeki wakana siko bazo yemba hommage ya Grand Calais reprendre bazalaka vie maproko ve desho mwamba docteur Nico oye kozwa Ezaïd Mokoy oye kozwa na nyoyo na vie na biso Ezaïd na dabo sengo kombo ve Ezaïd oye kozwa na vie emeki wakana ozwi na oye kozwa na vie Madiata bayemba danger loko ya neti nzembo mwemba sala yango iya sikolo sala disquete mais sala succès abeta ba concert ba bateau ba allemand ba vandi Madiata mais soko beti YouTube au mona ke disque Madiata o tikolo mona ngote non ça veut dire au cause appelé grand chanteur au beta no disquete talent na bisalo bateau bate belé basala bandako ba bimate ba yemba ka danger ko leka bateau ba yebani wana faut songo mais tellement talent na bango muto ko bimisa lumière wana place dans étouffement azate bate belé misu ba yemba na ba douche ba yemba ka danger ko leka bateau auto yebilelo. La musique est compliquée. Donc, si on a envie de comprendre, pour tous on a sujet na biso, n'a fallu parce qu'il n'arrive pas à interpréter sur scène makambo ayemba kana podium. Tenga la bibongote et ça na eloko moko. Le lo faire bato ba faire à danger. Moi faire ça c'est fort. Exactement. Pour parce que boyebi c'est dans moto déjà ça à danger. Mboka na biso. Ve je sais qu'il y a beaucoup de souga la grâce chanter. Aya na style na betara musique ba benga sakade a créer style na kata OK jazz mais tant ba tsaka ba meilleur chanteur ba tikala bango tsala bango yete na ndenge ya Congo ba ponaka mutu soki ba lingi yote soki ba se retrouver koto ba rotika la bongo ti yeso oya genre Amanda Bima meilleur chanteur de l'année Nathan o ba Madilu baza ba Joski baza ba Vendombe baza ba Tebele baza ba Pepe Kale baza. Et ça rien juste. Si vous avez un point à ténoriste, erreur bateau batala. Si vous avez bateau to abimisa bateau ba meilleur chanteur à l'époque. Si on a coûté na bon faut pas ça la prison moro be ba ko ata damage ko ta na vie na bango te. Pour ba programme ba chanteur moro mo na grand chanteur musuma vandi matali mabe. Oye ba ga ready, yo ba ready ba bien. Ah ba bien. Maintenant abimisa grand chanteur te mboko meilleur chanteur de l'année ready à miss na ba pesa yango te. Pour nani ba pesa yango ba ténoriste. Ok. C'est ça le problème. D'accord. Dans selon yo Fally Azan est un grand chanteur. Musique est un loco moko kota kaka na mélancolique bana basi ba se retrouver. Au même musique alelo banzele basa nini ba se retrouver. Et là il fallait gagner les yango. Et là va gagner les tenga na bi musique. Kota kaka na kati ya mawa bana basi basa nini ba comprendre kaka était ozo embrasser mitema na bango. Et sinon musique yango alandi ndeko moko na YouTube alobi bandeko analyse babi faire il faut ba porter plainte parce que azana belle voix ngo asala ba tourner te belle voix ngo azola ngo ta trophée moko te ni disque d'or ni alors belle voix ngo offert nzamba PC eza perte. Et là, le patrimoine, il y a perte dans le Congo. Je veux le par rapport à ça. Si vous avez un bateau, vous allez faire analyse à bêtise à bon, vous avez non, c'est ça le problème. Et ça, le bateau, vous allez faire, il faut acquiser faire. Vous allez bongo. Pour montrer que vous allez faire, vous allez la réponse dans le ok. Le bateau, vous allez faire. Au moins, vous allez faire fabriquer ça bien mondibo animateur. Pour nani ba sola te so ba no sola lo ba makambo na te siko bato ba iba reporter faire plainte état ke baza banani pour na idée nini pe to komi kuna na ndenge nini to komi kuna ndenge ni po bango bazwa décision na voix ya moto eza la perte siko biloko nyonso tune to vanda wana ke ba pesa kaka bato kaka ba disque d'or est-ce que grand chanteur le roi Madilu penatel o meke YouTube eta na buzoba oyebi ke nzembo lokola neti merci ba pesa na mboa. Reprends. So tali ba vie na YouTube eza moké.
mais nzembo eleki yango tosola te toloba lelo na YouTube yo bana série te po YouTube ezaka pe boye okozwa biloko nyonso boyikote yango oziba biloko no bandi kotia su ya siko bandele yango bato batala yango zatota na babone mais so hotel wa merci bapesa na mbo nzembo lokola obeniti so hotel yango na YouTube omona na ba vie moke mais eleki banzembo otoyoka lelo ozolanda ngai so oyoki maya okompare na nzembo nini na kilelo moto akomi lelo na ndako lelo ezala Jean Goubal ezala nani ezala Redi nzembo eleki maya omona ngo ezate mais tellement toza ba fanatique atia mopepe na batu oyo bokoporter faire plainte bosolaka te bolingaka ete bolingaka muté bokoporter sur plainte ko nana ngo recevoir bango na plainte sango batikaka bakabal na bango boye lelo concurrence lelo ya rasute concurrence faisons nga nenga kala po ba producteur na Congo bazala rasute po na be édition Congo et comme oteka mafuta ceux qui bazong si des orchestres bon matala podium batu bavani maki orchestre ebeti o ebeti ba erreur batu no sango suta oninga po makamono mona kite Zaiko na wenge podium moko ba osili sabe viva la musique na wenge podium moko empire na wenge ona lolo batu balinga ba ignorer o basala ba guerre moko boye na ba Zaiko o ba orchestre musu sala te ozo comprendre ce que mutalinga mutu te bo porter plainte siko clic ya bat analyse mais bat linga la bon faire te tu boka ngisa moto po azui disque d'or te na zongi sikoyo effort sikoyo bango basala effort te basala effort faut ba faire chier eza le roi Robino auti olobaki beat pardon eza le roi Robino olobaki eza fierté na ye ya romona ke soki faire lelo akomi koyemba banzembo parce que banzembo na ba français ou soit tabeta banzembo le roi o auti ko sala challenge awa eza pour Robino ala kisienzela faire alandi lolo ko Robino omoni eloko moto lobaka ezaka pona lobaka ezaka ko luka ba problème na ndenge ke amaka vie na ile ya to Robino so on continue ko manquer wapi omoni lelo to o faire lelo to tiens na podium to tiens na bakambebele awa batebele babeta live da moto oya koyi ko luka ke a compliqué moi faire moi moke hérité ki batandi ba on a podium bo baba na oyemba wana banani na banani na tali si batu nyonso to ba obeta masolo wana ke batanda kete so tozui héritier de héritier yene moto ko compliqué faire par rapport à bango to batika rien Fali rien de Fali a compliqué rien Fabregas rien Soleil wanga rien na Soleil on a d'autres so vitesse bango o bazwa vitesse bango ne ba yembela wana da moi passe poto tala gilelo rumba gilelo o to benga ke tala ka banda héritier abimisa mi ange mi démon tala ba rumba ngoti lele betaka na babanga na ba petit to adimi lobe kamusa yenga ke mwana misa na ngata na 5 ans ana mutu moko na ko bimisa bimisa fila basere yena ebeta rumba moko te o to kotia na guerre wana ko longola ude nakata Victoria fila basele to sola nakata ba orchestre to sola nakata ba orchestre fila basele nakata Victoria vokani arani misala nyonso tu bato basala tokoyeba bango na bambuma na bango vocal fila basele yo tangelinga kombo na menga na Copenhague na nzemba Gisèle zinda affaire da affaire ne muta yembise par rapport à Keste da totika ba makambo baza ba élément dangereux des faire na héritier baza ba élément dangereux do mona bango bon pourquoi vers iden di marabatuté ayembi faire héritier bengisi na kata disque ne ba yembi mais les sous a bengisi héritier na kata disque ne pour comprendre que héritier da ranyama oninga azalaka vraiment nyama ma bif dans ce tobito tient na ba chanteur ba grand chanteur nanu ya Congo lelo o na point na position d'attaque wana faire héritier watana oui après siko bango to deuxième ligne bango nyonso to na boya na batandami na basoda mulongo poani ngana kotaka cha bimisa nzembo lelo mélodie ya bien mamna lobisaki OK nzembo na ekota na mitema bana basi la live lisusu oya isusu oya lisusu bato bamoni parce que balakisaki misala na bango na orchestre ya bato bayembi danger
prouver talent na bango basilisi bayekolakisa su talent na bango kata baorchestre na bango moko lisusu live yango nde bomaka bato. Ok. Mesdames et messieurs, vous avez compris un peu l'histoire. Et là, on a bien affaire. Sur le bilan de la TV, a changé en tika libon. Tant que ça qui est une mission qui était, ceux qui ont lagi 5, ceux qui ont lagi 5 parmi les 5 et au vendre. Lobo les gars mission sur sali, yanga qui n'a faux. Oui, tika libon et tika la bon. Donc sur tel double discours on te bomaraye. Il y a un albino sur côté deux chanteurs on a mon arrêté, CD ba beti, live ba beti. Et là, héritier l'affaire. Batu baza na Congo siko bazo beta wapi ba live ango ba beta ngo wapi ata kutubo lingo enyoko laka soki na sopi mai na se yoko mike na lokotango wanze mbebembe ngala ebite voilà, la bosse est chanteur mon corps. Ibraton piano. Azali Aza Souga la chanteur, mais live non a joie été. Aïma bien. Si on a d'autres sujets, sur des concerts, moi bien live et tikali. Il faut nacheler le live. En tout cas, Ibraton piano na live, Aza le roi bien affilé. Pour la télé, mabe a bête arabulo au mara danger. Moi tu l'ignorais. Souga na bon chanteur, mais ce qu'on live. Non, les ça explique dans la tête. Live, aïma coup danger que le candidat aïma. Si on a la zone en chance, tu comprends na boy côté ni té. Na 8 ans mais il faut na yo kaye ce qu'on a live. On a CD. Bien affilé na live. Bien affilé na aurait trop na CD mawa, trop na CD ce qu'on boy na live. Non pas na doit chance. Ah bah na bisayo bazaba. Si il faut ce qu'on a kota ce qu'on ba jeune abonné na live. OK. Ngana mona parce que pour live ngana trop OK jazz. On ne peut pas na utaki na ma trop OK jazz. Donc sur hôtel ngana pa na mabe John Poison mama boy. Passé salaka motema soki balingi yo tero. Tase mataka ngo mingi mokolo kokuta na yo na mbanda likolo na yo na kufeli bolingo. Ozomona ke ndenga beti na CD, ndenga bakuta na live danger. Open. Donc ozwanga na jemo to ke nanga pona da moto yo. Natala live ya Ferré, natala live ya Héritier. Otala pe afali. Ya fali na zo chance te fona kota siko concert. Est-ce que zo chance non, siko tango na kokota siko na mission eko ya na mbalasima. Aina bongisi langage na ngai. Oh, gaza muta sentiment te parce que natala ndenge musicien souffra na live. Que live ndenge do beta mabete chanteur yé. Posséder. Au ça la pe disque no pe pendant 6 mois ça la ngoma malembo. Lelo misanias mususu lobi nias mususu. C'est ça le problème ngwa. Oza nanga na muta sentiment te. Nga so trondule. Tala nga so na musique. Obina na fanatique nini? Ya mbunda. Oh. Ya siko ebisanga siko muta boye siko yo sakane no ndene. Non, ça mon nom sentiment dans la nelambunda de près instrument moko de près na na marambuto. Si on a ce muta sentiment to présenter un micro maman attendi ba tout après on mbouye pe na muto. Donc oye pa nanga te po ebisanga maramuna ba sentiment oyo o transmettre ngo chinga. De ngama photo gérer to ke ne peut mal ndenge molo to eba. So ki na teli ba live na moni bongo wa. D'accord. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes prises par le temps. La lumière nous fait défaut déjà. Nous avons tout sous Kalelo, Awa Polo, on continue de se connaître Star Anytime contre Boule. Yango donc bozela te bomona e bombona ka awa avec les qui na moko no di premier grand point que l'autre sur na biso pour la lumière exacte to ya comme makala. C'est ça le problème. Donc si on a taillé déjà Clarisse Decanto, Clarisse Lutadila. Nathalie Lutadila Nati. Nathalie Osusiatro, la Pesibino Mbote, pour bon bazala bango de. So ozui les sous. Richard Akunji bazala trop na Gunther Lutadila. Ari kwa Kunji, ya talara mingi na père na ye Chaga Lutadila. Doudou Lutadila bango bazala mingi na mame mili toujours na l'huile. Na ndenge zala kaka peselanga ba mbota trop pa ya Pepe Mbala. Na Bruxelles yebisa bango ke koni sarada toujours na ndenge ya limemia doki na sepeli ya trop Claude Moseka na belo 3 fois Brigitte Ibaya grand-père Gauthier Mouteba so Nathalie surtout bien aimé Luzita a outi loin dans lembi na rolemba
na ndenge ezalaka kaka doki konisa mavinga lingaka bino mingi nyoto ezala toujours dans les bons na ndenge limemia. Merci beaucoup Nzambe na lola apesa bino nyoto makasi Chirac les vieux Kasese Thierry Bangani yeto zanga raete po parce que dans la émission politique ayebi na décortiquer makamuni tout ezala toujours na ndenge limemia kimia ezala na ndenge ya tata glodi lizara liso Nzambe wana vraiment donc il neve na ngai propre kolo ayeba obatelo Jipin Spanda merveille Luzita Beni Luzita kolo zanabino toujours merci à trop. Merci beaucoup Konista na pesi l'assistance ya pression Moussak. Voilà na pesi na remercier pour na assistance lelo et na pesi pe mbote na pesi pe merci na Corniche Tambani Luanda na Kinshasa t'appartient. Merci beaucoup na FCC Mobimba. Mambosel Ranondi premier. Mandela Weston a pesa ko pe mbote Mandela Weston. Ah, grand prêtre Mandela Weston, impresario depuis Paris. Bambote na yo et puis ba meilleur ve bonne année na yo koto sali. Tindara accord de grand prêtre Tara Maramboto sala o et sala bien. FCC Mobimba, hein? Présidence Mobimba Boebi Kaka, je vois Paolo dos Santos guerrier, le millionnaire Bambote na yo. Bodrik Matadi, Union Européenne, et à Paris, Bambo Tenayo, Kalamingita au Kenangola. Ben Willy, les Gabonais le plus suspect, les Gabonais le plus dangereux, les seuls fantômes qui sourient, puissance mondiale. Ben Willy, je pensais à toi, je pensais aussi à Trésor Luindula, parlant qu'à le vente à Trésor Luindula. Je pensais également à Alves Lapoule Gamalelo. J'ai pensé aussi à Pharrell 1000 esprits. Donc voilà, Bande Konanga, je vous aime beaucoup. Que la paix quitte vos esprits. Ciao. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach.